Ma Mission TV, le miroir du monde. Njinga mbani tatu chilombu wanyi. Njinga mbani lupangwelu ndwanyi memu. Mbanye nga lupangwelu kubukola. Mbabanga lokwenza muji mwana matuko abija. Kadi njinkulomba bwane. Lwa kubanene baji unabu mukabine. Baji bakanga chibi. Kabene bananga mwakutonzulila to. Lelu kolongela. Kene unanga mwakula konzulula chibi achite tukubwela to. Ba leta ukajimana kutubwesha mulupango. Bobo bumujibuni mfalanga. Uyaka filang franga ayi. Muparke monsu mbaba nyam franga yonsu muparke. Binja tukadi tuya muparke amu. Kabena bananga mwakula to. Tulika baba funda. O tuliba mtu banena. Tuyaye to nukulu kujejisis. Binja tukadi mubikila kene uloto. Tukadi tuya ndai lelu. Malaba lelu malaba. Na kulelu tuliba benga. Wakushimisha njiba. Balwa balokukangula lupango. Twetu tubwele mu lupango lwetu. Maman Njoli lupango eza ya yete pour tout nanga pourquoi. Lupango zali ya yete omoni image oyo. Image ezali image ya lupango. Papa na biso abandai kosalisa biso. Papa na biso adeko donc asome biso ba kongo tozolongola ba matiti. Maman Njoli wana azalaki. Sur temps Laurent Désiré Kabila mukola yo kufa. Nde ba iko tia barrière, babi pas d'entrée pas de sortie parce que là milieu présidentiel. Tant que ça bon to que sous papa me soit voyager qui. Si que ezaki na chauffeur ya mama Sifa. Chauffeur mama Sifa Makambo. Nde tant amoni lupango ka matiti bongo eboti aye ko zwa idée que asalaka matiti sa bilanga. Tant ndi ko sa bilanga eleki mikolo so be atu gena mpe kota lupango na biso tant to kende to kuti baloni biloko. To tuna basola ki na barrière. O biloko nani? Basola habité dali biloko ya chauffeur mama Sifa. Ndenga moni mabele zo chômé ya ngona asepeli asalaka bilanga. Mabele za biso bi mabele za biso. Bo papa za biso bi papa zalité azana voyage. Nda le bité na lo na ngai bilanga même ko nga na kende na ko benga bino bo pesa ngape récompense. Ma Mission TV, le miroir du monde. Tobeta masolo moi na mikoleleki ya conflit parcellaire. Ozali ko opposer Pasteur Mukeba na ndeko Eberante Kolongele. Bino moko bolandela pe boyoka nde masolo ngo zali ko continuer. Mais kasi lelo tozali na famille, tozali libota, tozali na bana. Oyo baye ko pesa ba doléance bango surtout toujours na otali dossier wana. Donc tozi mwana papa Pasteur Mukeba. Nde to koyamba ye to beta masolo mbote mama mbote papa Flavien. Voilà lelo yo sangoni no elibiso memeli biso po batebele ya solo balanda conflit ya Pasteur Mukeba na bokebi to yamba ba avocat ya ndenge na ndenge na kati émission mais mikolo ebele boko yokana te lelo to moni yo awa na etando na biso sangoni no memeli biso na elibino sango ya ka makambo ya dossier ngo ya lupango mona mikolo elekaki to yaka awa dossier wana ezoma solution te tilelo. Nde na yango wana papa akendaka kofunda po Monsieur Berande alobaki ke maman Njoli voisine na biso nde atekelaki lupango. Nde na wana papa akendaki siko pona kofunda maman Njoli loka bakize ke mta tekaki lupango papa akendaki na Ngaliema pona kofunda ye. Tango papa ke kofunda ye et comme mukolo na papa kende donc toyo okutana kaka na bato ba juge oyo bakataki likamu na grande instance bango nde bayaki susu na Ngaliema donc papa tali alobi bato nde baliaki kanyaka ya Eberande siko bayeli susu pona bayo condamner ngai tout ce que to samba susu ate donc papa dana confiance ya ba juge ba samisaki dossier na été oyo zali ko opposer ye na ndeko Eberante Kolongele. Papa a confiance na bango te parce que banda kuna etonto ki na grande instance et daki na baseki ya audience biso to koya boy bango ba koya te to koya bango ba koya bazo ina ye Beranda zo ya te asa donc batuwa tout monde derrière ke balese bango da kanyaka siko tant papa ki kufunda na Ngaliema ole ba jisha Ngaliema nde ba samisa papa to bona ga bilongi oyo bande ko sambisa kuna ba eli susu kuna na Ngaliema nde papa etali asi ba avocat na ye bilongi oyo yango nde bandaki ko samba kuna faika ba jisha awa nde baza loka ba ya grande instance ba eli susu awa ngana osamba awa te nde suko esuki wana papa baki akekofunda bango na ba niveau ya likolo po babaki maman Njoli ala soki na ba terme wana na bango te
ye bakoki aza soki léopard moyen basambisa ye na ngalema eza te nde papa alobi tokosamba susu te mais sikoyo ngai etanke mwana ye na ye mpo na nini mpo likambo eza yango simple papa mama Njoli lupango eza ya ye te pour tunanga pourquoi lupango ezali ya ye te omoni image oyo image ezali image ya lupango papa na biso abandaki kosalisa biso papa na biso donc asomba biso bakongo tozolongola bamatiti mama Njoli wana azalaki siko ntango Laurent Désiré Kabila mokolo aye kokufa nde bayaki kotia barrière babi pas d'entrée pas de sortie parce que eza milieu présidentiel ntango siko esali bongo toyoke susu te papa na biso avoyageaki siko ezalaki na chauffeur ya mama Sifa Makambo nde ntango amoni lupango kaka matiti bongo eboti aye kozwa ide ke asalaka matiti asala bilanga ntango andi kosala bilanga eleki mikolo biso bia atokenda mpe kota lupango na biso ntango toyei kokende tokuti baloni biloko totui na basola balaki na barrière oyo biloko anani basola babi te ezali biloko ya chauffeur mama Sifa ndenge amoni mabele ezochome yango wana asepeli asalaka bilanga mabele eza ya biso bi mabele eza ya biso bo papa azali biso bi papa azali te aza na voyage nda alobi te nalona na ngai bilanga me mokolo nga nakende nakobenga bino bopesanga mpe récompense ntango nani Makambo akomi kokende na ye aye abengi biso oyo ezali lettre ya Makambo so obendi yango bien ezali ya Makambo asali donc abibo na bate bino lupango yango bino matiti bopesanga mpe masanga topesaki $150 lokola ndenge abatela biso nini ye mama Njoli azalaki ye mokolo mabele ndenge nini biso bamiyibi tokende kopesa mutu oyo mbongo etanke ye mokolo mabele azali ntango na Makambo akei na ye lupango etikali mpona kokota ya kokoso moko mosusu tosutuki boye baye kobenga biso abi tomoni na lupango na bino kuna batie conteneur moko eza kuna na mabanga nde toyei kokita conteneur oyo boomona oyo toyei kotuna conteneur yango ya nani babisi biso ezali ya Monsieur Lukumbu ya Monsieur Lukumbu aza soki moto ya ANR nde toyei kobenga papa ntango papa aye koya nde papa aye kofongola dossier ntango papa afongoli dossier ye mama Njoli atindi travailleur na ye abi kende koyebisa papa paster oyo so bozalani kote moko na eloko ya dossier yango namoni aza na mbongo te napesa ye $3000 mpo alandela dossier oyo soki asilisi na dossier oyo comme ça naza na posa mpo atekelanga mabele oyo nasala yango supermarché soki aboya obi atekelanga ata 1 mètre mpo natya mpe entrée mosusu ezala kote ya avenue des ambassadeurs yango soki tozotuna ye mama Njoli etant que propriétaire soi-disant propriétaire ya lupango ntango ye amoni conteneur moto mosusu aye atie conteneur na lupango na ye atie mpe bamoelon mpo nani akendaki koreklame te papa na biso abundi na likambo ya Lukumbu oyo ti na 2013 baye komisa papa biso jugement wana ezali jugement ezali na journal officiel ezali ozolakisaka ezali lupango na biso tokela journal officiel tokovérifie tokutango bokutango ezolakisaka ezali lupango na biso mais sikoyo population ako retenir nini mama na eloko nini ya sika oyo oza na yango posa koyei na yo na tandoike na émission babola mpo oloba likambo ya suka ezali nini mpo toclôturer awa papa nanga omoni donc na question oyo efalaki na posant ntango tozalaka na bavoka ya kilanga mpona kotuna bango ke bino kozalaka ke lupango ezali ya mama Njoli bongo ntango mokolo ntango conteneur oyo eyaka ntango yaka mama Njoli wana azalaka wapi mpona adeklare lupango na ye atikaki panda soki 5 ans mobimba oyo paster ya Mukeba azali kosamba na Lukumbu oyo ayibi lupango ya mama Njoli ebongo Mukeba aya koreklame lupango ya Njoli mais Njoli moko azali fayi na tuna nde question na mokolo yango na bosanaka mpe Makambo ti anayi kosala bilanga ye mama Njoli azalaki wapi atika moto azosala bilanga na ye azoloba te eloko moko te mpo biso paster Mukeba aya kofutela ye na moto azwi mabele na ye voilà bandeko bolandi donc famille ya papa Mukeba mwana papa Mukeba donc azo continue toujours ko réclamer bandeko boyoki to bana bino ete baliaka ngolu litoi moko te na lobaka yango toujours awa na yokaka mais na invitaka pe famille ya ndeko oyo bazali kotanga lokwa mama Njoli avocat mama Njoli a contactaka ngai akoleka na sima akima
éviter pour Nanini. Bongo, donc voilà, on accuse encore Maman Jolie une émission Lelo et que le Pangouana a continué à réclamer bon moni mikana nenga balobi ete conteneur moko yaka le Pango de la vide, donc on les a ba histoire oh bango ba meki kotali sa la famille na ba image pena ndenge bo constater ki pendant que tout ça l'émission donc ndenge bango bazali banda le Pangouana balobi bazola la libanda le Pangouana bande ko balandi to ko kabona na message ya maman to ba message ya maman moi si ya papa Mukeba tukokabona na message na ye njingamba ni tatu chilombu wanyi njingamba ni lupangwelu ndwanyi mema mbanyenga lupangwelu kubukola mbabanga lokwenza muji mwana matuko abija kadi njinkulomba bwane lwako banene baji unabu mukabine baji bakanga chibi kabena bananga mwakutonzulila to lelo kolongela kena unanga mwakula konsulula chibi achite tukubwela to ba leta ukadimana kutubweje mulupango bobo bumujibuni mfalanga kuyaka filang franga ayi mu parke monsu mbaba nyam franga yonsu mu parke binja tukadi tuya mu parke amu kabena bananga mwakula to tulika baba funda wo tuli bantu banena tuyaye to nukulu kujejisis binja tukadi tumubikila kena uloto tukadi tuyanda ilelo malaba lelo malaba ngankulelo tuli babenga wakushimisha ngiba balwa balokukangula lupango twetu tubwele mu lupango lwetu. Ma Mission TV, le miroir du monde.